Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Congo Brazzaville oye! Congo Brazzaville oye! Congo Brazzaville oye! Eunwe! Embazie! Bilubia kulwe! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kiese voga kiese kwe! Sai voga sai kwe! Tulenda koto seva! Ya solo. Likambo tosali mukolo lelo ya communion. Epesi biso esengo bi epesi esengo te. Tozali ba Kristo. Tole nzoto. Tomeli makila na ye. Kasi kolo istangwa yake mingi bayambaki ye, mingi bayambaki ye te. Ya mingi pe bandimelaki ye te. Azwaki pe bayekoli 72. Bayaki kotikala 12. Nyonso bakena na bango. Kati ya 12 wana oyo kolo Yesu pe azalaki kolinga pe kopese ba moyen simbaka ye mutatekaka kolo Yesu. Kolo Yesu na ntango asuka asukili bango makolo. Parler ensemble. Alobi mutu moko azali akufunda ngai. Petolo batalani balobi no. Nani? Ngai te. Ye moko alobi otokolia na esani moko ye wana. Nani wana baliaki sani moko? Judas. Bale sani moko. Bala moko atelemi ake kufunda. Bongo yafunda katata Simon Kimbangu nani? Johnny Luntala. Nyonso wana tobosani ke bazali banzambe. Kasi na luwa ya nkolo Yesu alobi na teyi bango bayoki bakosalela yango. Pilate tango alobi tobo manani. Kolo Yesu asaki na likambo te. Barabas nde mobomi. Siku ya toni totika nani tobo manani. Oh tobo makolo Yesu totika Barabas. Oh. Kolo Yesu asali nini? Esika wana pe Pilate alobi na sokoli maboko. Ndenge asokolaki maboko eza malamu? Abebisaki? Nayoki bien te. Abebisaki O etali bino nga na sokoli maboko. Naza na kambo na zoto na ye te. Nzoka pe abebisaki Pilate.
bayekoli bayaki kotikala 11. Tala nanu yo moko. Tango bapapa batikaki biso. Tozaka kandenge batikaki biso. Tolika manzambe eza mantata. Soza makasi te. Yango lisese ya kolo Yesu. Un patron azui bato na misala. À partir de 7h ya tongo abandi kozwa bato. 8h, 9h, 10h, 11h, midi. 13h, 14h, 15h, 16h, 18h abandi kofuta. Moko azalaki wana me patron, est-ce que obosani? Patron atoni ke abosani nini? Ye mutu wana alobi biso tobandaki na tongo. Kasi na bato après-midi meme kutu ya suka salaire ndenge moko. Namoni patron obosani. Patron alobi na bosani te. Kasi pona nini boyo? Ebandeli za na problème te. Kasi nini? Nzambe atalaka nini? Okobanda na yo kobondela malamu. Mena katikati otiki na yo. Bakofuta yo? Bakofuta yo te. Yango wana soki tomeli communion tina ezali. Makila ya kolo Yesu, nzoto ya kolo Yesu. Bazali na biso. Bazalaka na biso tango nyonso. Mo Kristo. Biso tozalaka na bakarte ya bandimi. Tofutilaka yango. Tozali kotonga. Kamo nyonso tosalelaka eza na nzela. Bo mokolo wana batu na yo te. Yango wana Congo Brazzaville tolingi bino mingi. Congo Brazzaville oye. Ndenge tomipesi tosepelaka mingi pe tolingi bino mingi. Ozoloba Molimo Santo, Molimo Santo. Est-ce que Molimo Santo azali? Nga moko naliaka kuanga na mfumbwa. Ozali papa. Toliaka Thomson ensemble. Oh. Kola Yesu pala liaki kuanga papa. Keboka bueni. Weka bueni azali bi azali te. Weka bueni na makaya bo. Pamba te soki tolobi Molimo Santo eske azali. Balukaka Molimo Santo babandaki koluka ye na 13e siècle. Eske azali? Ba recherche basalaka ya Molimo Santo. Babanda kala. Tisikounda na monene te. Papa ko bona malisusu te. Toyebi yo papa.
jeteki nzembo nini ayembaki awa. Nzembo nini boyembaki nga nazalaki te. Eze ya sika nayokanaka nano. Solo tango ekoki natei bino basalo botika kotonganaka bozala solo banzimi ya bolingo mibeko pengisaka nalobi ndapesi bino mayele bozalaka na bolingo botambola lokola banzimi ya solo tango ekoki natei bino basolo botika kotonganaka bozala solo banzimi na bolingo mibeko bemisala moto alanda tata naye satana lingi kokende na bino moto na moto abongise jaleli naye satana lingi kokende na bino moto na moto alanda tata naye satana lingi kokende na bino moto na moto abongise jaleli naye mopepe yeye omana bilembo babunga ilaka libuka malingi na monisa yango lingi kokende na bino moto na moto alanda tata naye satana lingi kokende na bino moto na moto abongise jaleli naye satana lingi kokende na bino moto na moto alanda tata naye satana lingi kokende na bino moto na moto abongise jaleli naye bilelo bikojala bisengo peko sepela emonani boika piko banana ngai nzambe akosaka te bilelo bikojala bisengo peko sepela emonani
siko bana na ngai nzambe akosaka te. Nateyi bino bolakisa ya solo ozali bandimi. Nateyi bino bolakisa ya solo ozali bandimi. Kisa ya solo ojali bandimi. Mopepe yeye obana milembo babunga ilanga beluka ngalingi na monisa yango satana lingi kokende na bino moto na moto alanda tata na ye. Moto na moto abongise jaleli na ye. Merci, je te qui. Eza nzembo matei. Moto na moto a comprendre. Mingi bayebike molimo santu nana ayete. Suki lobisi kimbangu tonki azali moto. Azana bana abala azali moto. Me papa mfumolongo alobi kolo Yesu suki abotaka nde makambo oyo nde yaki awo na Afrika engaki etikala kaka kuna. Kolo Yesu lokola abotaki te molimo santu nde ayaki. Na loposo nini? Moyindo. Tozalaki libanga ebwakama na mason. Mason atali yango malgré na bwakaki yango na keko lokuta lisusu. Ati yango na fondation. Place nini atiaki yango? Na coin pona nini? Mutu nyonso so atali fondation wana atali na coin libanga oyebu ebwakama ezali. Toyokani bie toyokani te. Siko mokili eningani. O baza kozela ba continue kozela. Biso tozo koleka. Tokosala ya mingi. Toyokani hein? Yelu seleme ya sika ya wana oyo wani amonaka tango ikoki makambo mingi maza kozela biso tokosala tosilisi na kombo tata mwana pe tata molimo santu. Amen.